Voilà mes amis de WhatsApp. Nasi bisoni sotozo mona pe tozo landa tozo mona ministre de la Justice Mutamba aye ko répondre na makambo oyo balobaki ke ayibi mbongo. Bango bakanisa ki kendenga kendeki na nasi Zambi bilo moko bongo bango so ba confirmer ke akimi yango aye awa nasi bokoyo kabino moko alobi na zongi pongana bino tokende kosamba na makambo wana. Donc azozela bango azongi na kocha volume biso surtout to landa yango awa. Merci beaucoup tous mes amis de WhatsApp na soutien na bino. On n'a pas baby sa réputation. On le la maman Zambe ya bakoko na nga makasi koleka banzambe. Ya mibale. On le la maman. Enga naobanga prison. Azapre. Alobaki ete nakimi à partir de Tanzanie. Tanzanie, nakati ki Zambie. Na parlé de justice. On va mettre la liste sur le boy. La zone Zena a justifié papier na Enyoso ou Yazou. Voilà. La zone Zena nous va enquête dans les Sina. Moutoyo Aza. Objet à l'enquête, à Kokiko initié action contre le ministre de la Justice. Nous avons les fautes disciplinaires. On a continué par conséquence de droit. Abandi pour inviter le secrétaire général de la justice, un directeur pénitentiaire. La nouvelle Bango, à Kokende Kuna. Joseph Kabila Kabange. Est-ce que ça m'a kino awa bazali ko réagir peu comme tuna aye comme président Tomo Konzi a rebelle ya AFC M23 to aye ko luka kimia est ça beaucoup m'appelle à Kinshasa pas sur la na ba ko gouvernement tout ça il a tout zimélé mais kino lo avec la raison parce qu'il a qui AFC ils ont Kabila voilà et aujourd'hui tout sont confirmé le chef de l'état la histoire le qui a été AFC ils ont Kabila parce que présentement là il y a mon on a na champ de bataille. Donc voilà, on a pensé là et pas ya gouvernement na biso soit justice na biso ezaka ya qui ba ça na bango malamu ba traduire na ba dissident kokani ya kete ba kanga parce que c'est un criminel actuellement dans la champ de bataille dans la zone où il a zone rouge. Mais là aussi la zone rouge maintenant pourquoi voilà la zone là c'est la minérale nous là qui là na pesa la pera ba minérale mais ba sali pour rendre ce que Kagame moyen za la chef za les sociétés Kagame za coincé na ba biloko ba zo sala de manière internationale mais ce que accueilli a comme ce que chef a midi c'est ce que clairement pour les gars là il est chef la bango ya bo de le pour le tu as azali na ndiko na yebi service bon en tant qu'économie en tout cas na regretter en tant qu'ancien président de la République il doit connaître les gens pour bangonya bon yesu bazali na souci na biso ya ko kota kuna te so ya côté kuna il fait gaza complice na makambo wana du approuver biso so ni na complicité pour kuna de ça c'est ça le problème la biso population sont tout déclaré à partir de kuna mais sur les ana besoin la paix ayo ko sangani to si solution un point abana ko mama il fallait battre biso pe bazala pour pas aller si réellement on a zo cela là bango na soloni so que là non le gars na
Joseph Kabila atika makambo ba Congolais ba kosola entre bangoye azali Rwandais azali maloba ya secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya arataki ata mukete na masile politique oya sali pona ko répondre discours ya Joseph Kabila ancien président. Émission ya 24 heures après sortie médiatique, il y a Joseph Kabila, ancien chef de l'État, Nako Sayote côté IDPS, réponse au Melakite, dimanche 25 mai Oyo, Kabila, Atika, ba Congolais, Basala Makambu na Bango, parce que yé asa Congolais te. Moutounyoso ayebi yango, ba imposé bisoye pendant 18 ans. Au moment où Azaki na nationalité congolaise dit politique il y a RDC n'a pas réalité nango qui vivra verra. Les Congolais qu'on a vu abondamment sur les réseaux sociaux disent tout de ce que le Congolais pense. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument dans le contexte actuel rien à proposer pour l'avenir. Nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui malheureusement il n'a pas pu régler à l'époque. Les biens mal acquis profitent jamais. Nous n'avons que faire. Il y a un discours, il y a Bato Tshisekedi, il y a un discours, il y a Bato Kabila. Et comme ça, analyse au Kabila Sali. Déjà, le mois de juin, le 30 juin, le président Martin Fayulu a salé qui réquisitoire sur Nini résultat et la gouvernance de M. Tshisekedi qui est vraiment chaotique à 10 points. Tshisekedi na Kabila, ils ont la responsabilité pour la Makambo, il y a guerre. Tshisekedi na Kabila, ce qu'on va dire sur Kagame na Katina Nanga, Bazali va responsable de la situation aujourd'hui. Les préoccupations de la vie c'est mon corps. Nous qui étions victimes, il y a Elokona-Tolobi, Toti Kabiloko Pamba Pamba, pour sauver la nation congolaise. Pour sauver la nation congolaise, il faut tout sangana. Tout sangana, tout la Nino Tolobi, na thème pour vérité, réconciliation, cohésion nationale. Pour tout Bongissa, bon cannabis, Oyo Ezali Kokine. Et bon, une question, c'est pour aller renforcer les réunions là, pour Bazo, il y a Bango et Teni à Est, donc il y a un pays Moussou, si vous monina au Bassina qui n'a pas dit, antique à la côté ouest, dans le centre, antique à la diriger, ça reste pour nous une préoccupation. Dossier à suivre. Ngana bino tozo kende kaka à tous mes amis de WhatsApp, batu o bazo kote la Kabila. Eza vraiment mawapena pasi mingi ngai nazo kende sikoyo na lakisa bino ba photo nyonso batu oyo Kabila asala mabe tozana nu awa tomoni général oyo bozo mona bien général oyo toke lisusu toke na tozo lukande place bien awa pomoni lisusu bato nyonso tu oyo nasi bozomona kombo na bango bikonde donc yangwana nazo ya lisusu na troisième photo nasi oyo nde abika na vie Martin Fayulu yeyo abika yewana tozo ya lisusu nga nazo continue ka kolakisa bino oyo bino nyonso tu boyebiye éclairage tozo luka espace pour la kisabiso bien tozo mona wana na ebite soki ezo mona na bien zela caméra ndezo linge zwango voilà ezo kima toke na mususu la mususu ekoki kozwa tozo kende ka malembe kola kisabino tozana Jekoko nasi bozo mona vraiment bien te donc tozo continuer ka toujours kola kisabino awa jour ya bitumba zela écran ezo kima bien vraiment te aweza oh là là nasi na oluka solution ni na koyi kosala na connecter ngo na kati
na connecte yango na kati wana bato nyonso tu oyo toza na bango na problème awa na kati mwana mwasi na asi bino nyonso tu boyebi ye ya kufa pe na ba periode wana awa tokei lisusu na asi bino bozomona Rosi Mukendi tango akufaka donc bino moko bozomona ba dégâts oyo après bino bozoloba ke Kabila zonga. Kabila n'est pas congolais. Ok, atika les Congolais na ba Congolais ba vanda ba sala makamu na bango na buzoba na biso atika biso. Abima akende. Tozana posa na ye lisusu te. Tolingi ye lisusu te. Awa tozomona Pasteur Coutinho. Mais ezomona na bien te. Tozongi lisusu. Emonani bien te éclairage ezokima esala biso mobulu na misu. Donc ba ona la kisibino yangwana oyo. Tozomona awa nasi Frank Diengo bia babloko moko abongo ye wana nasi bomoni pe awa papa na biso Coutinho bomoni ye yo ezokima ba écran donc beau comprendre parce que vidéo ezaka toujours bongo oyo pe bomoni ye topusi. Ah, regrettable, mes amis de WhatsApp. Tu ebitende ni toko connecté angwawa. Voilà. Tozo continue toujours ka kolakisa. Pobomona. Voilà. Coutinho. Toye lisusu. Voilà. Tozo ko se souvenir na ba photo o nyonso. Voilà. Tozo ya kaka malembe. Ndeko na biso ye yo pe lisusu oyo pe lisusu nasi bozoko se souvenir na ba photo o nyonso toke lisusu wapi awa pe tozomona voilà tozola kisabino Aimé Kabila toye lisusu na Aimé Kabila pe ye yo nasi bozomona oyo vraiment mwana na ye baboma. Tozo continue kaka ndeka tozo loba eza pasi na mawa kolakisa bino ba photo aboy après bino bozo beta maboko bolingi boko sela mutamba ya batu ke ayibi o asali boye pona komona o ya telemi wana na chemise ezali bozela nanu ngai fona benda ngopo bomona bien. Oyo eza Jekoko Mulumba ye wana Chance Abika donc eza pasi na mawa ba photo eza vraiment ebele mais contenu ya ba écran vraiment na ebité pourquoi moko ezo sala bendi photo moko eboyi ko bendango oyo eza na ba période ya église babundaki donc jour ya église o babomaka ndeko na biso o na uchotanga kombo wana watika mwasi na ye ya 32 ans na pesi bino nyonso tumbote na kombo na Yesu Nzambe apambola bino kandeki tolobaka aimer partager et kosala biso bien pe liker ba commentaire na bino ezanga te merci bye bye.